bulu wana nga pena naza pena mbiaka siko omoni biso to bato mo bakiza biso ke topesa bato banzembo po ya banzembo mosusu ezobima omona esili nabimisa ozobimisa kaka tozokompointe te obimisa ozobima mpe na mboka te obetaka na mboka te donc tozokompointe te donc évolution eza te repenga na sa nzete bisika bikauka bimisat merci vena biso kabose kitoko vena biso char de poule n'en parlons pas kitoko mama chala mwana dio kitoko l'été tande siwo oyo bana musima dilo na dévoiler na après showbiz baoza Pullman maboko pona biso ba jeune garçon avec ta honte yo ba concerne ba Pullman ba showbiz awa mimi Koffi Olomide la société membre de BTC mais biso ce que tozo beta yango to beta na Pullman eza présentation officielle ce qu'on a nenga kini pour d'aller là bino kika na ngola ba présenter disque na ngola mais awa vous faites battre ba représenter ba vocal na bango ba vocal na bango nyonso ils ont na Pullman na grand hôtel et ça na mutu mozo pour la qui sega ke ngana za ibato ya solo mutu nini non ça ne mission te ya pichu de fonya na pichu de fonya vraiment il faut comprendre que ngai pena pour monate ya pichu de fonya monate Lenda tezoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Du nouveau au Canada, Yasika Eye. Bana Canada, palme d'or, carotino, huile de palme raffinée riche en vitamines A et E, rajeunit la peau et fixe le problème des yeux. Carotino sans odeur, ni fumée, ni mousse. Produit de Mwanamboka Yulu Connexion, déjà disponible à Montréal. Pour tout contact, Bobenga Naba numéro Oyo. Palme d'or, carotino et kangi masolo. Okoki kolambelango misuni, bandunda, nyonso et koleka kitoko. Mama, pona belubu na bino nyonso, bobukana te. Ezali kitoko makasi. Pona kosepelisa papa pe libota mobimba. Palme d'or, carotino et ye. Eloko ya mwana mboka, toujours kitoko. Palme d'or, carotino, l'huile de palme qui nous convient. Palme d'or, carotino, et bongisi elubwa ba mama e. Carotino, kitoko makasi. Merci chers internautes, merci à téléspectateurs tout le à travers le monde, merci à bandeko tout le na Elenga Congo, merci à bandeko tout le na Australie, kota Betty Bwana, merci beaucoup na Claudine Lagrasse, Mamami, merci beaucoup na Tracy Mbelenga, merci beaucoup na Karine Mokonzi la baronne Zeniku Mbiyeyo. Tozana Ibrator contre maître Yale Ibrator Mpiana. Avec Ibrator Neto Sola Masolo et Belé concernant groupe, concernant actualité. Bonjour Ibrator. Zenikumbi, bonjour. Boni. Elenga Congo. Patbaota on a mis qui libata partout dans le monde. Tori Sabaroni. Oui, c'est mon gars, Elenga Congo. Donc, ça dit, nous sommes pepele, tarab instrument sika, mon nio soit sika. Mais c'est bon, kitoko, donc, mamboza bien. Merci beaucoup, Ibrator Yale contre maître Tokoti Malamonko. Tout est rosoir, showbiz. Ibrator chante Papa Chéri, Toyeto Zui Teta. Et salut Koueko Sala. Batbaota la yo, Bazela et Sounine. Bazela, c'est pas sorcier. C'est pas sorti. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'est quoi? C'est un deuxième projet de Bisso, c'est-à-dire au plus on obimisa. Na moni bado obimisa na bango, ils ont ma bête, ils ont bien ma casse, mais Bazela Ibrator, ça c'est pas sorcier. Eza kindo kite, Papi Ngoloba, c'est pas sorcier. C'est-à-dire dans déjà on a prophétisé. Tant que tu as ça la mamnamboro, on taxé biso de haut balingé. Mais biso tu ça d'abord bien avant que tu y big que tu ça la mon boulot. Ça irait on ingana. Mon boulot tu ça les aki ndogité. Et ara mon sala.
Tout le monde a une question par rapport à Ibrator Mpiana, chante JB Mpiana. Bawira Bazali, Bakofi Olomide Bazali. Pourquoi kaka choix no pona qui a papa chéri? Na bandeli lisusu. Na le bien trop. Ngai na sala concert jamais Ibrator Mpiana chante JB Mpiana. Nga na koma concert dénommé Hommage au souverain. C'est vraiment pas un concert, c'est un hommage mobimba. Yongo mona concert en ezala na betape belé, ezala tina place na sala portrait sur place, c'était comme une vente aux enchères. Ezala tena mboko. Donc ce ba trophée bata la peine en côté wana. On comprend. Ça dit ngana vanda te bona vandi na nzo pona fiko fio comme leke. J'ai bien piana te. Donc na vanda te bena pour na ba leader oyemba. Non. Ezala pe projet na na vanda parce qu'on a comme oyemba ba vieté. Ezala ascenseur mon fait donc ça pas un grand et mboka wa reconnaître qui petit ko banana lufu petit na Luanda papa chéri pesa déjà ba ouverture makambo alors nazaki na ndinga ozong selete na ko ya pe to vandika bato nzo yembango bien to nzo lo bango kala na internet boy mais ngai na pesa ngo forme mo boy poza mutu monene et puis pour nous l'accès bato nini asala na mboko nani azali na mboko et surtout que ezaki répertoire mo gaillard son asali mo mukie et diminuer ngamoro pe olaxabna ke naza penza moto asika sikolingana sa mamuneti un grand ya banda kala ya moto sala makelele ya bien au sali concert mon inédit ou etikala dans des annales to embagi moto mo boy dès son vivant ou ezaji ben piana donc to zate to vandi to poni songolo pakala to tiki ba misusu donc ba vie bango to ba sa ba boulot bien mais sauf que liste nyonso ba banara na numéro 1 2 3 4 ezala te ke bango nyonso. Oh le concert wana ya showbiz et ça li pe zou a pas batu mususu et ça li pe zou a pas bana papa chéri mususu que papa qui parabi sauter comment ko adopter moi na moko ya na e. OK, nga domaine ya musique ne batangsanga ba jargon o ezali ya musique faut ezala universel. Bokolo ba mambo ba papa te pour mondela comprendre. C'est pas un jargon musical. Un jargon musical eza ba solfège, ba maestro. Vous comprenez, il y a des termes musicaux, des termes techniques. Bon, tant que sur le boye, vous avez Congo lengi. Donc, tu vois, partout dans le monde, il faut pas comprendre. Papa y a mon tour, nous allons comprendre bien. Enfin, adopter, non comprendre des termes sociaux, boye dans la musique, ça n'a pas de sens. Papa chéri, si tu écoutes que moi, je vais adopter, ils ont raté la musique, ils m'ont raté. Moi, je vais ramener. Ils ont mes collègues, ils ont mes pianiste, drummer, nani, faut tout le monde combo nyonso. Musique est mondiale, est universelle. Donc faut le langage dans universel. Et là on est au sala que balo bagenze mboeteta oyayo eleki même ya ba feregola, eleki même ya ba kabose, eleki même ya ba to belé ba betele teta. Et là on est sala bon. Balo ba bon te yo ba bon point. Na à ce que je sache maman Msombelia. Et ça que au boya ra polémique, et ça que qui mara makam. Maman boya docteur le teta na maman chala. Et c'est au teta mke. Veuille un peu de teta. Mon mère maman chala apprenait son habit. En tout cas, biso to yemeli na biso docteur mais vraiment moi no wana za vraiment na touche musus. Donc teta en exclusivité na ba tout bozota la biso à travers le monde. Donc teta. C'est quand Ah mon chéri nangazalaka controversé okoki oyina veni mpona moto moko e ata bapekisi yo ozotingama donele okoki okoma aveugle koleka baveugle bapingoloba fait tandodindoding na préféraki habitude ya love na plaisir malheureusement ekomi le contraire basourire ekomi olelisanga lelisa nanga sinikomi lelisanga lelisanga ekindanga karine mokonzi na karikate ya momako desine ngai de la mondiale
jamais de sourire. Les têtes en pessinga souci. Incurable bolingono et emporté. Ma richesse nyonso ya baroner nanga mokonzi. Yo la kelinga malheur. Lokola mwana moni bolumu ya papa na ye. Yo bolingo nanga pour kotikinga exposé. Na ba médisance ya ba jaloure kama vambu. C'est kotikinga dans de Dieu. C'est que pongina poubelle, yo wana na motema, les têtes ont changé na yo, mama chala mwana Libala, libala, dans des dieux, ma bala taka balaka na Kinshasa, okolinga nzele na yo tango azana luminere akokoma saudi akomi kolula batata okolinga mobali na yo futeli emirnervale o soki akomi depute akomi kolula baujana o akobanda kolelisa ya tanga midi pokwa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Babenganga tora, babenganga kizengi, kumbile lisangai. Amati, mati bache, sima musinda no la chictata intelligent kojak, lelisanga kojak e kamera, lelisanga. Bamona kie na rap nanga wae, abimisi pigeon na groupe électrogène. Wazemoko afanaka mopanzi emoto apermetaka ya kotawe libala libala. Merci beaucoup, merci à toutes vos autres à travers les mondes. Merci beaucoup. Oui, ton oyo teta. Sotali barumba nyonso ebimi bimi ora ba détend banini mais était toké non neti bulwana tenga pena naza pena mbiaka siko moni biso to bato mo ba kiza biso ke to pesa bato banzembo siko mingi bato ba pesa bato bongo yo mo pesa yo mo beta nene comprendre siko ngana moto na yo longole kivo kona ke o pesa bato siko yo mo ko kaka nga pena na ye pena ongam na pesa so check te menga mo na beteli no rumba donc yango lete tandezana bato msu bazu da bambongo bale bambonga docteur da pesi pena monga clip mais bimi sango siko komi ya yi nono e dose bimi set. Merci Venemso Kabose Kitoko, Venemso Cher de Poule, n'en parlons pas. Kitoko, Mama Chalamouana Dio Kitoko, l'été tendait sur Oyo. Balam si Madilo. Libala, libala. Ma solo est à Tarsi. Ma solo est à Tarsi avec Papa Chéri Jibem Piana. Balobi dégâts. On est ma bombe, mais on est second en denga kati. Batu ba yemba na bango ba featuring. Bozo featuring. Nga zala raté na mama musique na yende. Pourquoi Tarsi? Taxi za sermo boza jaune. Nze mona de volete a na jaune, peso moni bina na ndeka ba taxi komi. Jaune. Siko mais ai à la personnalité. Pourquoi choix Papa Chéri au YMBA déjà na showbiz. Auquel ils sont na featuring papa. Obi ke wera sepela noté hein. On préfère autant à comme Venemso, j'ai même bien pour bango sengara so tangi jibe koto tangi pe wera koto. Le ro betaki showbiz koto. Fallait que pas ta featuring na Weranson. Il y en aura question. Ah oui, c'est pas magique, c'est impossible péter. Mais sauf que là, on est sur un. Moi, je suis touche, que simba, comme on est à la mono biluga luga. Comprends? Pour te maloko, son tête, ma pente, moutazo, luga, bas soutien, il y a n'importe qui, n'importe comment. Tu bannis nos places mort pour la forme mort au bout.
Et puis les autres, bango tout va vie, na rosa pena vie na tata Mobich, na rosa pena Alain Makaba, Didier Masela, et ça Wenge ne tombera jamais. Donc tant que prenez sur JB Piana, c'est comme si on le verra bango nyosa. Pour ton savoir, dans les cas, na sala pe ba aide belé na maison mère. Oh, tskolo ba. Na sana aide pena ba mai bando beta kuna trop. Donc Pierre n'a déjà zala kuna. Bat bazela. Sorcier. C'est pas sorcier. Nani, c'est pas sorcier. Donc, ça dit c'est pas sorcier ça. Ezak Indokité. Titre non on a Ezak Indokité. Donc c'est pas sorcier. Donc makamuto sala ngana yebi ke to sala zaire ni ngana pena. Bat ba bimsa ba disque ba bimsa pe ba générique wana ba bimsa. Tant ça to bimsa ba benga biso bat mo ba benga. On so mo ta statistique sende ba benga ye. Ba benga biso bongo biso sko to lobida Ezak Indokité. Pourtant to zo na instrument ils ont un orchestre minene na mboko bana ngote mais bozo mona ndé penate ya to anze mo be wa mona te toke nan bozo mona te to lo badani on to ça qu'on l'a déjà ouais lo rasika ba mona te tala ba mona sikse na ngate ba mona te kumbi nazolela bakanisi ezali sano nakokufa lokola saisai azokufa bakanisi azosekisa bato baomona te ngai nazolela bakanisi ezali sano bakokufa lokola comédien azokufa bakanisi azosekisa bango nzala ye nazoyoka na libumu ya lovoyo basosoli basaya kolinga moto bakoma kotuna de quelle famille es-tu ayibiso tobukabiki mwakala tolonga bokete mwakala totika bamuve mwakala nani akondima compromettre tika toyemba takoyemba baomona te baomona te nazolela bokanisi eza maseki bokokufa lokola comédien azokufa bakanisi azosala théâtre baomona te sobe nazolela bakanisi bakokufa lokola comédien azokufa bakanisi azosekisa bato papingoloba basosoli basaya kolinga wi bakoma kotuna de quelle famille es-tu ayibiso totika bokerte mwakala nani ako ede biso ye tika babenganga ujana nga nazanga soutien nani ako soutenir nga ye bomona te nazolela bakanisi ezali sano nakokufa lokola comédien. Merci beaucoup. Kala mingi te koinda bokumbenga ngai ndoki nazolela bokanisi ezali sano nazosakola kala te zaire koinda awa bomona te bozomona évolution na nga bien te bozolelaka bokanisi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ibrator Yale Mbozi. Webi. Liboso ezaki so jeune abimi, o ba viona ba otira nga bakal. Comme si ba vi ba fongwe la porte ya. Ah oui, soza ngai Zini, comment on a le loté na pena mbiaka pena. Ça dit na musique à Congo na aidé artiste P. Pour ne pas citer les noms, poto bomba pe batum sous pour un professionnalisme. Donc ça dit biloko biso sema on a et comme au bota. On a fait de bonnes choses et pas un master soit bima liboso na biso.
toloni yango mo temps biso toyeba servir biso facilement orchestre ezaki ya bavieux amsu pa yebi te ke orchestre ne banzembo na bango ezo cartonné et outi na tinel morbo et tellement tendance lombongo te fruit na ngo botaka lelo boy bandi mona facilité ba peso ba instrument na facilité talaka to kindo beta moni après showbiz ndeko mama tala lelo komala baproblème ebele okokaka lisusu kosepelisa mpe papa te koyoka soni te benga merve basolution mpo azali na bareponse nyonso ya mituna na yo merve basolution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso yo totisa bino na baproblème na foye na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve basolution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza afishe merve basolution batika yo na dévoilé na après showbiz baoza Pullman maboko pona biso ba jeune garçon beta ngote yo ka ba concerne ba Pullman na ba showbiz Dawa Mimi Kofi Olomide la société membre de bet ici mais biso ce que tozo beta yango to beta na Pullman et la présentation officielle ce qu'on a ngakini pour balela bino bokika na ngolo ba présenter disque na ngolo mais awa vous fait bateau na mai ba représenter ba vocal na bango ba vocal na bango nyoso ils ont na Pullman na Grand Hôtel et ça na mutu mozo pour zo la ki seka ke ngana za ibato il y a solo mutu nini non c'est une mission te ya Pichu de Fonia la Pichu de Fonia vraiment il faut comprendre que ngai pena po monate ya Pichu de Fonia monate ya Pichu de Fonia donc Ibato bato va comprendre que si ozo beta ba showbiz ba Grand Hôtel ozo ngando prouver mutu prouver pena ya Pichu de Fonia na Christian donc ya Pichu na Christian Christian Kamona azoya les 10 sawa ayo nazo prouver Christian yaka les 10 on comprendre kasi za peka bongo Fabrice Zombi lelo ko miya Christian ki Fonia te Pichu di Fonia na Christian Kamona wana ba bat na pela lobby te za boso Fabrice Zombi lelo bimi Christian di Fonia yeke ka ba même combo bino ndozo kanisa mamna bino nazolela bokanisi ezali sana. Merci beaucoup Ibrator Yale contre maître Toromina Souka ba retenir ni na passage non émission retenir ka batu ba robeta na bango boyoka pe bango mais boyoka on ezaka disque to beta ya ba contre maître ngai tabosh bonzo centre ville masa na biso longwa na adada akenda adada kenda alors na mokile bosola quand même oui il y a petit na biso na petit frère mon petit Jai donc adada azobunda pe donc baba ya zonga ozonga na e azonga wapi na orchestre nazolela bokanisi ezali sana akokufa lokola comédien azokufa bokanisi azosala baje aomona te wandemona lwambo wandemona lwambo trop de jetons teo wese nzembo na ngai bino bakomisi banzembo nzembo ezobeta ya mikolo boyo tongo ya jeton nde na bipe okolinga molongani na yo poni boketeke oye molongani na wana feza nani te bato luka kimia ya nzembo mwango luka kimia na moto nyonso petolama liboso ya jawe na akoyebisi azalela petolama liboso na nzambe changer vos moyens là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas doit retenir Nini papa. Tosi sanayo bat batali. Pas retenir que papa chéri nda lobi akotika tinanga dans na miso exam piano. Il prend piano. Attendez-vous dans de bonnes choses, dans de belles mélodies avec des chansons inédites, avec des chansons moins pervers. Pour un bandit monsieur Zobima, au moins et Sili. Na bimisa, ozo bimisa kaka toujours comprendre. O bimisa, ozo bima pe na mboka te, obeta na mboka te. Donc toujours comprendre donc évolution zate. Rap kana sanzete, bisika bikauka.
Moni. Faut te mettre en musique, ça succès, bah on a peut évoluer aux années na caro comme na caro yo, aux années na ndako comme na ndako yo. Et ça rappelle évolution musique. C'est la base de showbiz même na DVD malgré place où taki. Et ça dans l'industrie déjà, quand la mine était bah on a biso showbiz na biso za ba cha ba dikosité. Nous showbiz musu ba cha depuis ba ndozo ba na dikosi. Oh. En tout cas mboko yo. Showbiz ba zo ba na dikosi, yo mon nom. Tout le monde a public qui était devant. Des causes na ileli. Il y a un public. Et ça, on a papa chez place à vendre boya, boire bassin baya, ba nene, ba boss, ba yagi wana ba baby capping, ba boss ya ba nenge beleza la ki wana. Donc, on comprend que le public est là qui classe la world. Merci na papa chéri pour na et puis merci na peuple oyo balingara papa chéri ba on ba ko chapé biso poids. Tu vois reconnaissant Roger Amel auta chika pa yaki bato auta mikili ba BBC Lukamba bibishi Lukamba fille Suisse omoni yo ozui to kebo Nathalie Mpanza Hélène HK silence d'or tu omona ba bi côté bi magi wana donc bon mona bena ki spectacle yaki riche merci na vena ngadi donner ngumba collègue no musala ma vena yo doyen vena ngai yem ta présenter biso donc ezaki penza ya mikolo donc tozo attendre biso bima tout doucement avant biso tout ça à manger bon mon on déjà bien et ça qui ndogité ba ba ko soma ba nzembo mo mabanga siko boye bombo ya kaka ndeka mona apingolo ba so moni ko zo chanson mais ko ba nzembo maturo taka to mana papa chéri ba nzembo maturo eza na ma ya ma world merci beaucoup Ibrator, merci beaucoup na ba téléspectateurs Nathalie Francis Mavimpi Fitando Dindu DG Rigan Wemba Don King Duma Bogali Bongongo Babi Mwanda Platini Kibeti W Kula Fondation La Clé Tagisenda Lola Mpinga Dadin Seya Franco Kamona Moko Papi Ngoloba Joli Tangola Dona Cédric Garçon Paris Nabo Sanité Fitando Dindu acteur principal Fabien de Bilto Hélène HK Silence d'Or merci pour tout. C'est de bois qui dit que la merveille la diva suprême de la République la merveille Dick Ibrator donc merci beaucoup na Pélagie Bokila merci beaucoup na Claudine Lagrasse Mamami la baronne Ibrator Mpianaye merci beaucoup na Tracy Mbelenga donc merci beaucoup na Tracy Mbelenga merci beaucoup orchestre peut ba komona ngote hein les contre-maîtres. OK, les contre-maîtres réunion son chef Nabiso donc bon donc merci beaucoup. Quant à moi je vous dis bye. Merci beaucoup na Nicolas Osombia autrement dit Nicolas Mokonzi. Tobo sanité Patrick Mala. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.